kaka ndenge tosolaka nga na bino mikolo nyonso tolobaki ke makambo yango ezali ouais avec champion local maboko ya nzambe quoi toza déjà awa bomino moko bomona toza na kati ya tata Raphaël sikoyo donc makambo ese bandaki tongo na ndenge osakana te makambo ebandaki tongo toye tokoti sécurité osakana te mpona okota il faut zala soko omoni moto akoti aseki azali soko omoni moto akoti awa aseki azali nayebi te tomoni toza siko pembeni ya tutu sida toza pembeni ya tutu sida tomoni bao bafandi donc tomoni ndeko ya kazali 26 ozwa quelques interview na ye tozozela ebongo tokota esala biso bien makasi en tout cas en attendant baosola na tutu sida nangaki nasola moke na champion na biso koto mpona esala mwa bien makasi quoi mbote champion Bote, bonjour. Eza mokolo suka mpona vie na biso toza na palais du peuple soki tosali tosisa cérémonie tobundi koma esili nde toyebunda vie na biso bomoni ke gouvernement ehonore bango bacatiere bapesi bino espace kitoko sécurité kitoko makambo nyonso kitoko toza à l'aise en tout cas félicitations mpona Fati Beton félicitations toza à l'aise tobela bien tozolala bien makambo toza correct yo nde mokolo suka mpona vie na biso mwa message moko mpona bayeba ya Kasai kuna ndenge bazolanda biso en direct ope message mpesa mwa bien mpona lelo towana makambo ya émission mingi message bato ya Kasai nazopesa bino bonjour toza na palais du peuple lelo eza mokolo suka mpona vie na biso oye kotokunda ye wana nde boto natingeli mpe na ngai akotie kotokunda ye bana Kasai basakadela ye wabuni njundelemi oyo abuni mema bebi kitoko nji munani mupale du peuple mwabeo ngolo ni chilongu mwamema kwela vie wani a partir wa malmimp avu mungenzela mu sport c'est pourquoi ngami tondwa imufuta ndenge mu chisasa ni chilongu kwela vie wani en tout cas lelo tude nyanda geru kupale du peuple mwabeo après cérémonie pia wa kumujika OK merci beaucoup tuyumpa moito ngela kubantu basatu boyi muntu akumpala ngela madama na ngai Julia mushinga jili mwele moyo wabuni muntu mwibili ngela chiuza mwena ngomolu moyo wabuni bafani tu ya Kasai obosali bango but abosali bino mwe mabanga boy ka madame mabanga boy ka père bolobini bolomona ba champion so baza awa mwe lo bezate lo bezali lobi bundai te ke lobi komba ezalaki te komba eza nde lelo nde lelo komba ezawa toza na palais du peuple awa baye kodefanda Kasai awa na Kinshasa kala te makambo ezobanda bato nyonso tu ya mbujimai bakolanda yango bokomona ndenge sida kobeta bango awa bokolanda yango na vraiment tomoni mpe champion mosusu aye donc tozozwa bango moko baza toujours awa tolobi baza kaka Kasai Kasai kaka na Kasai sikoyo nayebi te mbote champion bote mingi tomoni bino nyonso bozoya déjà en forme awa na bakanda to na banini parce que lelo eza dernier jour quoi dernier jour bozolobela biso nini mpona dernier jour bon lelo ezali mokolo ya suka ya kokunda icône ya catch congolais donc naza na kanda makasi c'est pourquoi omoni elongo ezaka ya kokanga ayi mais namoni bakatia bo bako gouvernement kipaka biso te mais namoni gouvernement sali mosala kitoko asepelisi bino tala basha munene atie liboso kuna elongi ya icône ya kati et puis ayambi bino nyonso kitoko makasi moi aime pour na gouvernement na biso Congo en tout cas merci beaucoup pour le gouvernement congolais et puis merci la président la biso Fati Beton pour que non alakisi bolingo ke alingaka biso ya solo toza bana na ye en tout cas a continuer kaka boy bolingi makasi tosepeli na ye mingi a continuer kaka boy esuka ka eska champion dingwete ba champion be misusu bazwana o bazala sima soki makambo ekweleli moi aide wana kosala super makasi oui faut ça biso boy en tout cas tozo sepela
nde boy tomoni ke no ya solo toza ba congolais balingaka biso na Congo na biso na gouvernement na biso vraiment tosepeli toza na bino elongo toyebi ke mwa liloba moko asuka ya kitoko ekozala awa bon liloba na nga suka nazopesa bato tu mbote napesi gouvernement nyonso mbote bafanatique na biso nyonso mbote bao nyonso balingaka catch congolais epuis mwa moko ya ndinga esala biso mwa bien ndinga nezaka ya biso moko te bino bokomisa onde ya bino chiluba ya biso nyonso chabushowa ngela ngetu bonso moi ngele gouvernement yonso moi bafanatique bonso bato bananga catch congolais mbele moi wabunyi mutu jamunyika nyinganyinga ka majilu bon ndufulu mona kulosi mutu aye bonso jamu tukoresha moi bwanyi tato jibashala tutanu mpanda bwanyi malwonsu aye kumpala vraiment lelo tolobaki tokolobisa bango bandinga na biso baoyo bauti mpe kuna na nini bakoloba mpe swahili bango bakomisa ndinga wana ndenge ya bango moko chiluba mwakuliwa ya kwetu wakujibela katene wakupenga kwa kule tu tolobi boye awa bakati napanda na chikubande katiara yetu yonso yakukasai milo muti sasa bwakutile edingo mbalo bwakututa yonso tudibigela ni champion tudi basoko mwana makandenda kwering tigra kabejuju wo en forme jibik akimate baloba wo anguluma wokimate okanaka chuchu sida ye asawa okimate chuchu sida aza anguluma boyebisa ye akimate boyebisa ye chuchu sida asi aye boyebisa jibik buso basala na Lubumbashi me awa toa na capitale mabele ya mutu eza te tigra kobeta ye nsima na liboso akosentir makasi na ye aza en forme tokende malembe tokendaka malembe donc babie bakosentir en forme tala wana kasai nde bazokende kuna base prépare déjà babandi kokende tolanda bango afu